Lisolo bandi bande ko balandi merci esika nyonso bozwami pona kolanda film na biso masolo ya bien avec Didier Parfait toujours na IC Network et pas wapi Maison Christian abongisi ba film kitoko pona plaisir na bino nyonso et tolanda première partie ya film na biso Cross My Heart oh na pesi yo motema na ngai tolanda. Oh, mokolango moto azako kima azako potambangu moyibi to nani tango azotambola azokima motuka liboso na ye atelemi oh nina ngozo kima boye kolika nini mon prince c'est problème ezali likambo zawa eza terrible na biti na loba ndenge nini ah tikana nuko so banga ni lobelanga qu'est-ce qui se passe mon prince ezali la princesse attaquer princesse quoi by who where nani wapi asa liboso kuna yeka mata na motuka mata moto yo to yebita pesi sango na prince oh no ba attaquer princesse oh princesse sango zanga sécurité toza na mboka nini famille royale nini oyo batambola kaka bongo sécurité ya malonga te tango ba yebisi ba attaquer princesse leki na yo alandi esika moto azokamba ye akomi kobanga oh bakoma boye wapi na kuluna wapi princesse so wapi babandi ebonga za wapi mon prince azaki awa ti na kendaki yo kendaki tiki leki na ngalo alors qu'il faut protéger ye de condamner ngate mama ça les gars makasi fallait na kima webini useless oza tina te incapable ce qui est ma commune de konanga na koboma yo yona ngam na lobiango limbisanga mon prince nzoka ne mwana mobali ayikika kotambusa ye pamba awa baya boye ni princesse ni kuluna ni assassin ni bandi yo elo mabe komela ndeko nanga azalaki nzoka kolota ndoto na tango yo le prince alali nzoka nda loti bazoluka ndeko na ye ya mwasi baatake ye abungi na ndoto tolandi ndoto malamu nzoka nde na tango yo lisolo ebandi etata komi atali monsieur asutuki papa what is it elo ni komelio you were boni yo moko ozoloba loba na sapongi papa nakanisi ndeko nanga mwasi aza na problème barli aza na problème naloti bandoto mabe mpo na ye mikolo nyonso Barley is okay. Barley ça bien. In fact, I just spoke to her a few minutes ago. Now tu sois na écoute il y a quelques minutes. Okay. Hein, il y a solo hein? Okay. Oh, t'en fais pas mon fils. Oh, nzoka ne mwana mwasi la princesse azana yi. So. Alors, came to discuss something. Na yende pona sola likamo moko c'est important na yo. Ah, ça va, lobelanga papa. Nzoka famille royale. Le prince a loti ndoto. Siko totala nani alali? Oh, onde mama sokota zotala mwana zobanga. La jeune fille nde ye princesse oyo Barli. Ye oyo babeti lisolo ke ba attaquer ye na ndoto. Oh non, azana danger. Prince a loti mabe pona ndeko na ye. Ye yo alali na ye. Tout va bien. Parfois bandoto yango ezaka ba message po mona makamba ngo bolekisi boye nzoka lobe kokisami princesse alali Barli alali ah do danger za nango te lisolo moko amaka toza wapi tomoni kaka bana mboka bonjour amaraboni yo malamu mana mona zo seka lelo oza malamu penza. So what's the secret? Alors, secret ya esengo na yo zanini? You are the secret. Yo nde secret. Who? Ngai nde secret. Eza yo. Why? Na ndenge nini? Because you're the first. C'est que oza motali boso na moni na tongo lelo. Really? Ah, c'est vrai ça. Abaratika kana nuko. Ah, tika, oza drôle. Bon, d'accord. Na yebike, we kotala moninga na yo amaka. Oh, oui, oui.
Azali? Azali. Nabengai? Please call. Ça va bengai kasi. Okay. Okay. My madam. Okay, madame nangai nazela. Amaka. Amio. Tomoni bango esika pe liso na bango zo banda. Amara ayeko luka Amaka. Ma copine bonyo zali. Boya yoke wapi? Bobiora. Don't tell me you are. Kolbalanga teke na ozo kende ka boye. Ndeka omonike fona kende na ke bilanga na sa musala moko mbango. Ti zela nanu oliena ne loko na bongisi kuna na yebi. Mais soki na zoki na kolia. Te na insister. Banana kolia avant bima. Oh non, non zo tante na keka na ozo ngalanga. Are you sure? Oza sûr? Na za sûr. Take good care of yourself. OK, omi batela. Ça va, bien balé botika malamu. Kende pe songa tango malamu. Bongo mama. Mama sana sima kuna. Tomoni libota moko yaya ya mobali Obiora leki na ya mwasi Amaka. Tomoni pe princesse Barley na volant azokende téléphone na litoyi. Oh, nabaka keno zelanga na oyelo na oya otikele eloko moko te zelana no na oya nango. Allo, nzambe. Azalaki na nzela azotambula na motuka. Azokwesa téléphone pamba. Azoluka téléphone pendant que contrôle na liboso ezate. Bala moko badeko nakamoli kama tolanda lisolo. Susi ebele bwe pona nini? Nabaki ko banga na ote. Ozobangila yana yo. O comprendre ngate. Azonga souvent na ndako na l'air malamu. Bon souci nini? Kasi nazana souci parce que na nazongi te. Amaka. Ndeko na yo aza sumona mukete. Asa koli asa mobali munene. Akoki ko mise en charge. Na yebi. Nazana souci parce que alia kita bimaika nde wana lelo. Siko tokomi ba 12 heures alobaki awumela te azo yate. Ozoka musanga. Na comprendre te ndenge zolobelanga wana. Kaka ye Amaka nzoka linga ndeko na ye ya mobali makasi susi soki ndeko ake na nzala. Ayoka kapasi na motema. Mwana mobali oyo akoti na lopango. Bango pe bazo solola. Ye paso pusana. Mutango to solo be yete Motoyer. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Amaka. Est-ce que tout va bien? Namonio na isengote lelo. Bon kaso bioraza wapi? Aza awate abimi. Ake wapi? Kasi yana pe ndekwaza na mawao. Nakati tout va bien. Alobaki akende ka bilanga. Me banda tongo. Ti sikwa zozonga te. Ok. Nakamwote. Voilà pourquoi ndeko mwasi aleli. Ana mawa. Ilobela ye. Na banda ko consoler ye kasi pamba. Nazo ba pete. Kobanga na ote. Bongo obiora ke ya ozonga te. Daseka ngape na ke na leki ya. Lobela ka ke non nazalaki awa. Ça va. Moninga ya Obiora aleki na lobaki vanda na yo eloka mabe kokomela yana ote azonga na iti tika na no kolakisa ba mawaboy kechi na sana susende ko ngate po nini abima yenda ku banda tongo azongi te biso tukinde ba reunion bana basi to sangani na reunion to zongi ya yekate tala na banda ka ndeko consoler yo na kase tege za mabe na lobi mabe te. Ok, ça va. Likambote. Namoni nazonga nanga pa na biso. Ça va. Ok, tika ngate. Moninga mosusu aye. En tout cas, Amaka zana baninge bele na mboka. Nansela tolanda. Nina ngozalao. Nini? Nani wana? Bande ko mwana mwasi mokala na sei. Azope mate. Awuti ko sala accident. Batu neso panique. Boluka wewe hata na mukongo to komema ye. To wele mba kutope meno pita.
nani yango wana kwei mwasi moko asala accident mwana mobali ase déranger boluka ata wewa tokomema ye awa tomoni accident moko esalemi tobandaki kolobela lisolo ya amaka sikolobala ngai nanaza na kimia ko yo mpe If I'm a baby. bokomi bebe ozolela ndeko na yo What I'm talking about here. ndeko nanga nazolobela bana bimaki nalobela ete pwani naosepela te nozolelalela likolo ya yaya olinga yano boye ndenge nini Sorry now, just calm down. bango mibale batamboli quelque part moto bazosela yeyo I eat him. Ça va yaya yeyo lie mobeso Good afternoon. bonjour bonjour comment ça va Fine. très bien What kept you so eboni nekangi otango molai My sister. ndeko na After I nga finished what I ntango was doing, nasisika mosala bande kolobela I wana decided to check na farmland that is kende close kotala to mabele moko boye babisenga mosala moko eza kota ebale You told me before. mais ye nto oyebisenga fo bimati I'm sorry. limbisanga I'm sorry. Obiora, obiora you need to see your sister. fo voir ndenge ndeko na yo awa leli lokola mwana likolo ya yaya You know, boni ozolobele I pwani have been trying to calm her down. naza kokonsole ye mais wapi azolinga consolation na nga te It's okay. ok likambo te It's fine now. I'm here now. ok d'accord siko nazongi ti Let me leave her to you. bon ça va I want to start going. natiki home bino because bandeko I've been with her nga all mpe day. nakenda nga mpo nafandaki na ye journée mobimba Okay. Obiora. Your Obiora, friend Oge came mo earlier. ninga na mpe oge ayaki koluka yo I hope there is no. odakasi problème ya te My sister was. ndeko lo azalaki wana ntango abandaki kotuna yo yo tuna That ndeko was so rude. Good, Joe. akende no kaka Never mind. ça va I'm sorry. likambo te elimbisanga Keep apologizing. ibo kasi I know ntina you are kosenga telling bapardon ya me. nini yango Let's go home. ça va tozonga ndako kasi nakoexplike yo Let's go to the house. voilà esika nyonso tozoyeba masolo ya banani bango nyonso mpe bawelisa babikisa moto asali accident mwana mobali très dérangé tokomi na hôpital voilà moto oyo bazolengela mpona basoin médicaux igwe azalaki na ye na chambre telefone na yo yango ezosone nazoyeba te moto aza koinsiste kaka allo Yes, oui this is Kindle. oui c'est moi igwe quoi My daughter? oyo nanga mwasi asali nini abandi koyamba sango mabe na telefone panike ekoti ye wana kei ayambi sango ya nini ye koto mpe nsoka mwana mobali moko azwolisi mama na ye na hôpital bango mpe batraite mbango basala noki mpo babikisa bomo ya mama na ye motema eza kobeta infirmière nazoloba ko ndeni mama na nga mena tuna te infirmière melobelanga ko mais nazotuna ti nini nauti kokota moto awa bozokipenga te aza ndenge nini sikoyo nazala calme koma nazotuna ozobazanga nazala calme nabe ndeni mama na nga malembe ko papa tozotraite ye tozosala mosala voilà jeune homme mpe azobangabanga koto mpe igwe ayambi sango mabe na telefone ozobalanga te igwe eza nini koloba nini yango salami azokoka meme mpa koloba na mwasi na ye la reine yango mikolo oyo mokolo moko baakside ebele boye kote kuna ngambo kote oyo ngambo famille royale mpe ngambo bato nyonso très agité mwana mobali ayambi coup de fil oui allo oncle olobi nini oncle ko allo naza l'hôpital azotraité zela kaka boni boye ko bateri nanga mpe eza faible nini mama baluko nini kuna malembe papa monsieur s'il vous plaît calmez-vous c'est la moi patience
sango na telefone tomoni pe awa nzoka pe likame koi na ndako ya mokonzi nini yango azoloba kaka te kaka ntango alobaki mwana nga mwasi asali nini panike bandi na ye na mwasi na ye la reine. Voilà balandi mbangu bayeba qu'est-ce qui se passe. bango pe basali bazoyeba te mokonzi panike boye likambo nini kaka nzoka nde ebandela filme tomonaki presse alotaki ndoto presse azalaki na raison fala lota oh awa mpe bato na hôpital baye moto oyo vuma mwana azoyemba so appel na ye te oh ata ndenge nomeki na numero telefone yango ya ye to ya mama na ye azoyamba kaka te nalobelaki bino makambo boye fale pa bokota ngai papa na ngai ce n'est pas le temps ya kosilika pamba pamba oyoki toluka kaka na ndenge nyonso tosala tobikisa bomo ya mama oyo tosalaka oyo tokoki kosala mpo mama ya bika soki alinga kufa akufa na ye oh voilà mwana mobali ye moko tozobenga ye akopesa makila aboyi na ye koya soki bongo mama nakufa vraiment moto tozolobela mwasi ndeko na yo okopesa makila na yo te mpo na kobikisa ye ozo nayebi sikoyo kolingaka nga te olingi nga nde nakufa vraiment mwana mobali ye moko bazobenge awa mpo na mama na ye aye te ataka pikomela soki bazobete masolo na ye nga nde napesa makila ebongo ngai ngaka napesa yo opesa te ozosenga ngaka napesa aza mamba famille na yo papa yo opesaka makila mpo na ye eloko okosalaka nde yango wana yo mpe okopesa mpe makila mabeza te voilà likama mama moko asali accident na famille baye bakomi koswana les jeunes hommes paso boya koyemba bapela ye paza na hôpital nakuna na awa bato nyonso basali ba accident docteur pardon nde nini mwana mwasi te abiki aza na pema aza en vie mais na bacondition moko très critique à perdre makila ebele avant tobanda n'importe quoi il faut kosala nano transfusion tout de suite sikotala so makila nanga naza ntina te nayeba soki ndenge nini talaka bosala test soki esaka ekokana soki eza compatible bopesi makila nanga yaka landa ngai nalanda moto aza kosunga mwana mwasi oyo asala accident na comprendre toza na deux scènes moto oyo moto aza na hôpital mosusu accident esika mpe touti komona jeune homme kuna mpe accident awa bafamille isi bakomaki bakobenga moto moko aza important to moto aza important bazobenga ye azoya te ebilongi ya bato basali accident tozomona nanu te donc awa baza na posa ya bato na mbongo bampaka bazobenga naobenga mpe su te jamais ekoki naobenga su te et voilà les médecins ye wana sango nini tokoyoka papa mwana mobali aza wapi docteur tala ngai tala naza nanga maboko pembe nabimi makambo oyo nameki na ndenge nyonso nabenga ye soki mpe ya mabe ekomeli mama oyo etali ye moko akoya kolela mama na ye ngai nalobi nasali oyo nasali malembe ko papa nini ezu yo kolanga te naza na kimia tala kolobanga kutu te naza na kimia po soki ya mabe ekomeli ye eza yo na ndenge ozoba no wana bando banaki se toluka basolution rapide papa malembe s'il vous plaît esengeli toluka nano moyen ya kobenga mwana ya mobali sino tokoperdre mama oyo tosala nano eloko mbangu eskizenga voilà docteur asengi présence ya mwana na ye ya mobali babengi ye mpe na telefone mwana yango ya mobali mpe ayaka te
Et dossier. Mwana oyo okoma omekananga yo moko yebi soki eloko ekomeli mama no awa soki kaka ananga mama no akati motema mwana jo wana ndenge okosentir nga zela tozawa nzoka mutu bazobenga na telefone mwana ya mama asala accident. Docteur nde nini mwana mwasi oyo kasi est-ce que ça va akobika soki asengi suma esengi makile bele nga naza prêt bozwa makila mpa na nga bika eza bajeto nini papa opesi déjà 2 sachets makila mais na osala so nini nga mna memi awa akufa mpo na nini bosalaka nyonso bokoki bon tomekani na ndenge nyonso mais natuna nanu yo na ye boza na relation nini nayebi ye te nga nde nazalaka par hasard koleka desika accident esalemaki yango nayoki motema mawa na ye na ye bandeko nzoka memi inconi kaka ndenge akuti accident kaka na motema mawa akoti likambu genome yango amemi mwana mwasi yango na hôpital docteur abandi otuna ti nzoka bevenema yango oyo accident salemi babon samaritain basila te na mokili asunga kaka mwana mwasi moko kaka na ntango apasi na ntango alikama bon ezali kutu bien ke nga nde mutu naleki ya kote wana mpo nasunga ye ah antuka oza mutu malamu kombono nani zela pardon mama zela na warapele azoyembaka bapele ok noko olobi so nini wana malembe noko est-ce que aza malamu abiki est-ce que ça va bandika nini mwana mobali mwana noko na telefone akati lisusu lisolo awakei awa pe kutu atiki mwana mwasi moko entre la vie et la mort amemaki mutu po abikisa ye akati alandi lisusu yango makambo na mokili oyo yelaka mwana mobali oyo famille royale nasunga bino na nini papa naza na posa ya médecin sikoyo docteur aza wapi bainforme nga keno mwana nga mwasi asala accident bamemi awa mwana mwasi asala accident mwana na biso aza wapi bofanda comme ça na informe médecin ça noki bandeko nzoka princesse nde batuti nayebi te soki batuti princesse nde asali accident nzoka mwana mobali amemi awa bon samaritain famille royale bakomi nzoka nde princesse yango balotelaka ndoto suka nango azwi likama bon nalingi mpenza nazala honnête na bino soki befort moko ezosalemaka te mpo na obikisa mama oyo malamu bolongole awa bomeme na hôpital mosusu docteur mwana mobali alobi azoya tala yeyo akomi nini mama sabia nayoki kaka sango mama yo mwana na ye ngai ya kalandanga na biro nzoka makambo ezolandana ye kaka pe susu babengi awalandanga na biro oyoka kaka su pesa makila nzoka famille babande kobenga nde mwana aya koyoka mama na yasala accident docteur lobelanga nanu sikoyo nalebaki situation oyo te balobelinga pe rien docteur pardon siko na ye mama nanga kufa te pardon nasala nini koloba nanu monsieur dossier mama na yo en tout cas faut kosala transfusion makila na minute oyo mbangu s'il te plaît il faut makila koluka makila yoka ye zoya ngai kasi naza o positif nga na mama toza makila moko oza o positif nga na mama ndenge moko ça va zela 1 minute kasi awa lisusu makila siko fa pesa mama na ye moko oyo apesaki inconi balongoli 2 sachets bandeko mwana mobali akosila makila lelo po abikisaka bato membalo fa salango mpo na mama na ye mena tuna nano docteur ebongo jeno mango oyo betelinga lisolo oyo asali basacrifice akomema mwana nga tina hôpital nani yango kaka kala mingi te mokonzi auti okende en tout cas aza mpenza mobikisi en tout cas bikisi mwana nga bon likambo te docteur nakati mwana nga kobika nzambe nde moto akokata likambo papa
Ça va. C'est peli quand même. Merci. Ah. Ah, wapé, docteur Asali Oyako Ikosala. Monsieur Edozier, je suis très très désolé. Et la Kisinga Kenon, Makila ya binomi balena mama, et kokanité, compatibilité zate, moyen tout ça de transfusion zate. Et là, ndenge ni mwana na mama ba kokanate na makila, landa li solo. Oubien kende na bopito mosusu na ba banque de sang, ba kopesa o makila yaka nango. Mais ça la fait nokia. Tout ça na tango te. Ça va na kei. Et dossier azana makila mama na ye makile kokanite bande ko wana tozongela sima po eza grave famille banda ba kozela oncle yango you have succeeded o réussir obomi mama na yo sikoyo sepeliti kendo sonde bembe kuna yo moko kende meme bembe na yo ayeboye bazopesa sango docteur mais na uta koluka makila nyoso osengaki yango nazwi désolé et c'est déjà trop tard maman na kufi c'est vrai ça et bon si konde di ngam na ye vraiment maman oncle sikoyo makila na yango na kenda koluka makila pona mama aye na retard zokande akufeli mama ça va nanda kutana yo mwana oyo zela et dossier deli mama na ye voilà famille bake na kanda ndeko nzoka azwaki ntango ebele ya kolandela nanu mwana mwasi ya nkoni batutaka na nzela ake kopesa makila nzoka na ntango wana mpe mama na ye asala accident ntango atiki mama kufi aye retard et voilà et dossier abani kolela na ntango moko nani wana komi tala eza ya solo basango na yoki moto na ngai yo moko moni mama kufi voilà matangi bandi sango ya mawa boni boye liwambala kata mama nanga kufa boye. Bon, d'accord, mais c'est pour tout ça, Mobali. Mais, et c'est normal. Yo kara ndem to kunda mama na yo. Bonga makaka sala nyo se o sengeli. Kala, oibete oyo mama nanga traverser. Oibete o mama nanga moni. Kani ni kaka lelo. Kwa ni kaka lelo. I could have done more. I could have stayed there. Na kwa peko biki sayi na kwa peko ya fana biki sayi na sala peloko. Na kwa ko sala peloko quand même. I should have been there for that woman like she was there for me. Na sala wana pona mama amemanga na libuma botanga. Idozi aleli mama na ye. Mais pourtant abiki si un inconnu. Mokile za compliqué. Mais moninga zo bonanga te. Amaka. Toyebi baninga mibale. Amaka na Amara. Okende mbango bena rubenga yo. Mbata ma osti okomi kolinga mo yana nga mobali nga na yebite. Ozo bananga nini? Ozo kwa kisenga na makambo o na yebite. Kamata mbata. Kala soko wangani lisusu. Nako beto vrembata. Lobelanga bien. Wana nyo polika ka yana nga mobali. Mibali baze bele na mboka. Mutakosyo na makambo nyoso. Yeba akozange tumbu te. Nzamba ko pese tumbu. Amara, tika kolekisanga tango. Na nini? Osali boye. Nazana nga na bolingo na ndeko na ote.
In case you must know. Soko lingo yeba. I was only having. Na bandaka ko sepla na nga moka na sa mutema. Ayeba ki na yete. C'est tout. Na lobela pe le côté. Bande konzoka nde leki asali zuwa po balingi ya na ye. Zela na ko confirmer likambo bongo la kozongelo susu. Tia ozape na mwasi ya pamba yo. Nzoka baninga likola songi ekomi matata. Oh bande ko bongo bolingo kipaka. Oh balinga ya na otepoani. Edozi afandisi famille. Bon bampaka boyoki ye mwana mobali. Pona nga tolimbisa ye. Peto kunda mama na ye. Hey, wana buzoba dike. You don't have anything. Oh, boni boy ko soze loka malonga ko lobate. Pardon, kamunoko. Kofi nga ngate. Look, calm down. What is Oh, nduka Why are you malembe. telling me to calm down? So banga na kimia, na calme. Na calme te. And you only surviving Nazaka ka le seul. family. Oya tikali vivant na famille oyo. Congratulations. Ah, mes félicitations. We all know that. Toyebi ko tikali le seul We survivant. know that. Toyebi yango. What we are saying is that Mais this is tozolo baboyi. story that we are making. Considérez nanu lisolo pe mwana beti. Considérez histoire na ye. You listen to him very well. Eh yoka ina malamu ko? So why can't you allow us Bon, to ndendi tell kasi. you the principle? Ozolinga ka to juger makambo contre ye. If you say otherwise, you want Bon. to do it your own way. Soko lingi osala makambo ngo nyonso na ndenge na yo. Salango. Your family. D'ailleurs, aza pe na kati ya famille na yo moto nga kufi. It is my family. Eza likamba famille na nga. It Awa. He left the mother to Atiki die. mama na ye akufa na hôpital. He must go round Tala. the village. Ye moko atambola boka mobimba. Abeta lisolo bien ndenge ya bomi mama na ye. The mother will not be there. Sinon mama na kokunda mate. That is too hard. Nduka, oza pe trop dur. Nga naza trop dur. Too hard. Naza trop dur. Please let me say something. I was not aware of my mother's condition. Sikoyo, bobino. Boyebaki condition mama komaki me bolobelaki nga te. Siko condition mama komaki na komaki obligé na ya mezaki total faute na nga te. Ah. Abandi ko se justifier. Est-ce que nga na koluka liwa mama nanga? Na mona mama nanga na pasi na tika ye akufa na sepela. Ah bon? Et ça négligence na yo? Et bon on a ni quoi ça la kere. Omiyoki. Osole la mama na yo. Go round the Okotambula mboka mobimba. Yo moko banda ko beta lisolo ndengo boma mama na yo. I'll do it. That is what you want. Soki yango ka bolingi na kosala kasi yango kaka na kosala. No problem. Na koloba yango na batu. Elder, Bon, bapaka. this meeting is over. Rencontre oyo esuki wana. Yenda tikali noko na famille. Yepe tikali mokolo na famille. Voilà etikali likambo kokunda mamo akufi. Mama na Edozie. Voilà tikali mwana etike. Abandi kolela susu mama makasi. Ba condamné ye balobi soki yo yaki avant. Nde mama na yo akufi te. Ah, voilà etumbo tikali na kombo na ye. Condamnation kaka ye. Amaka bosoli ndenge ni kuna. Ah, awanga nit. Andimite? She denied. Awanga ni. Na yebaki karuwanga na kasuka nango. Mwana mwasi oko aza mutu lokuta ayebo kosa. So, ndane mutu na lobi lokuta. Well, Bon, if I find out she soki lied to me, na suka na comprendre kazo kosa nga. Na ko pese leçon mususu. see, Tala. just take it easy on her. Mais mama kamalembe, pardon. After all, Après tout, she's in love with you. alingi ka ndeko na mobali. Ah, copain na opete. Just hear yourself. Oyoki mambo lobi? What did I say? Na lobi nini? Please, I need to get going. Pardon, zana nazonga na ndako na biso. Oyo nani amaka na moninga na ye kechi. Original Nkocha. Ebokela na presse nini boyeko? Yende mutafongolaki monoko alobaki amaka keba na moninga na yo aolinga ya na mobali. I will tell the truth. I'm sure Mon ami, disappointed at nebso vérité naza très déçu. you. How can you Boni accept vraiment. such punishment? Kondi metumbo ndengwana kaka. Bon nasa siko nini loba. Na teleme la tradition o salama kala na mboko yo. Yeah? Dossier. You and I know that you don't kill your mother. Ngana yo toyebi obomaki mama na hotel. Use it on you.
ndeni baza kotia condamnation na mutu na yo. Can you not see that it looks like I did? Poso mo ateke non ebimi lokola nga mutu na luki liwa ya mama. Soki na yaki na nga fa. Parfois mama linga kupate. Parfois ça na oka ngai na za mabe. Nga mutu na bomi mama na nga na negligence na nga. You surprise me. Oh, okamusinga dele na kamusi yote. Tika na kimia, pardon. D'ailleurs na songi na nga pe. Et dossier. Landa. Obiora. Oh. Ok. Obiora. Mais moto nanga. Were you fighting someone? Est-ce que obande ko bunde na mutu na kati? Ngana bunde na kati ndako. You even look as if you're fighting Tela moto kinenge ebimi yo. Obimi lokola moto to sala musala makasi. Te. Na banande ko bongisa nde loko na kati kufaki. Eloko kufi na kati ozo bongisa. Oza su. Question nous opposer nga wana. C'est quoi ça? Sorry, Likabute obengisinga nasani pona yo. Now you Obuji said we should come and check. Papa oyo tosolaki pona bilanga wana. Abi biloko obuka eza kuna. Tobuka biloko la bilanga na ye yangana copy yango yo kobuka na tema sa olobi ndeni tokende. Oh, et bon yo tunto baki ozobongisa loko na kati. Na aussi sata sima tokenanu. Bon, bazwaki cop na bango. Leki na ye amaka abimi. Tango abimi elongi ya koseka seka. Elongi ya sembe sembe. Etonda sai. Jeune fille azo seka boyi. Azo ka bien. Seke likambo ya liawa. Eloko nini yango? Komi ba sentiment belé boy na sima. Bande koto zela. Suite à ma solo tolanda na deuxième partie. Suite à film na biso Cross My Heart. Lisolo na biso yango yo tozo continuer na deuxième épisode avec Didier Parfait nakati ya IC Network na Maison Christian. Tolanda lisolo na pesi yo motema. Et voilà deuxième partie yango yo. Edozier mwana mobali azolela mama na ye. Edozier. Nokwa lobia Edozier. Omoni likamna bengeli yo. Ça va na yoki oncle na nyoso lobi. Eza nango bien mais na ndimi teke na kosala ngo. Edozier. There's no trouble in going to tell your mother's people. Eza nango mabete soki obeti lisolo na famille ya ba mama ndenge makambele kaki loba na yo kaka. Na lembi nanga papa na lembi. Nazo ba nanga te makamba ngo boye kosila mokolo nini nazonga na vie nanga normal. C'est trop. So what exactement kasi yo zoloba nini? Nazoloba boye. Na linkaka nandima punition ba pesinga. Think about yo kanisa malamu esi na kanisi déjà balatisi condamnation toleki baninga na mboka toyebi amaka na amara amaka siliki pona nini yo masa na ngai ozaka na posa mibali te ma ozolika ka ya na nga mobali okolinga mibali mosu te ya yango pe yewana. Amara, bonsoir. Bonsoir. Bonio. Nazalanga bien? Amara, nakanisi tout va bien? Oui, tout va bien. Bon, tout n'est pas ni. C'est parce que oyaka sunanda kuna bisote. Il kambo salamaki entre yo na leki nanga. Te le côté, tout va bien. Le beleki loko? Non. Alors belenge le côté. Bon, nazaka na souci, na yeba pono yaka su te. Oh, ça va. Nazaki occupé te comprendre. Ok, ça va. Likambote. Mais na lingo songa koya na ndaku na biso. Oyoki promettre nga koya. Na yoki ona koya. Ok, bye bye. Bande kwa azwaki bambata na nzela likolo kaka ya yo mwana mobali. Posa yaya ya master na ye. Bande ko yango yo linga ya na yo akoma mobali na yo ya bututo ya moi. Babenga ngo inceste, oyebi yango te? Amaka azotala yaya na yemena kanda.
Et ça, les jours, aux olingoyo kangate, aux autres qui pengate. Nabika kosiliki pour jouer na prometteur qui n'a pas avant. Mais limbisaka quand même. S'il te plaît. Pardon ko. Et ceux qui wanate. Ah. Il est pas vendu. Le problème est que le Belangaï, nous sommes quand même prêts à pardon. Bien sûr. Ata kuto au-delà ya kozala na kindeko. Nalinga kaka mingi. Are you sure? Vous assure? Oui, naza très sûr. Alors, boni kasi, oso kende kolinga amara moninga nanga, sa kenga kutuna yeba. Ngai. Mbanu. Ngala lingini amara moninga na yo. Oh, bolingwa ndenge nini wana? Ebanda wapi? Nalobela kiyo. Mutute? Ah, s'il te plaît. Et ça, sûrement, na motomoka lobela kiyo balokuta ya boye. Mara, liyango yaka suna ndako te? Siko nango lobela kiyo makambo yo. Ba instinct kati nanga, izo laksanga. Nanga kande yo confirmer. Maka, naza na eloko te na moninga na yo. Aza na ye innocence na makambo nyonso yoki. See, you shouldn't be. Fallait pas quand même. Do you still love Est-ce que yo linganga kaka? Ah, oyo kindeko ya famille, oto kindeko ya bajenda. Je t'aime toujours. Oh, baniko na bungi nazo bate. Oyo libota moko. Bafandi ndako moko bandeko. Oh. Et bon bolingo ngo ndeti ya ba sentiment belé boye. Ya ba tendresse belé boye. Keba. Oyo komi bolingo moko suspect. Denga nini obiora na amaka bazalaka kaka na posa basolaka bolingo. Basolaka bolingo. Bolingo kindeko pe baloba ngo pamba boye te. Yoka ngai edoze. Bon, conseil ya malombo bapesi yo salelango. Poko tambula kopanza sango na batu ke yo bomi mama na yo. Eza ba tradition kala. Ngape na separateur salango. Ah, olina sa nini? Zonga kele te na famille mama na bino na mboka na bango. E bongo wana solution? Solution ya ndenge nini? So kasi ekomi tango bakunda mama ngasi ko nazate. Bosana nanu enterrement mama. Bosana nanu. Na tango malamu. Yeba ke to sala niso mama no akundama. O nduka solo bako atika na ye ata $1 wa ko pesa te na enterrement. Kasi ko tumamba lobeli yote. Le jeune homme asa obligé à toute sa tradition. Oh, bato mosusu te ko sala ngote. Opanza sango na munoko na yo ko bomaki mama. Famille royale. Ah, obi nazane sengo makasi lelo. À vrai dire. Et sengo nazana ngo na kati ya motema nanga. Nazo bate na ko exprimer ngo comment. Oh, bien sûr. Na pesi nzambe merci pour sa fidèle. Mawana ye nzambe imonani na mwana biso. Ah nzambe merci. Ah. Merci maman. Papa maman. Mon prince, nalingi na saisir opportunité oyo pona le belabino. Ce qui a solo na sala kelo kama bebo limbisanga. En tout cas, nazo mérité te nazala un jour condamné. Oh, ozongi na ndaku. C'est tout. Oza ko s'inquiéter na nini? Merci maman. Alors, ma sœur. Naza ne sengozongi na ndaku. En tout cas, eza mambebelezo c'est là opela ndako awa. Ah, ya solo penza. Betelanga masolo nyonso eza na ndako awa kasi. Bon, dans ce cas tomela. To sepela. Parce que nzamba lakisi bolingo na ye. Nzambe abateli. Famille royale ba sepeli na retour ya princesse. Princesse Barley. Bango nyonso bazui kopo bakomela. Voilà, moto nyonso asepeli po santé eza natalo, eza na prix. La santé n'a pas de prix. Amaka ake wapi? Amara. Amara
o kaka ye moko susu eko luka mwana mwasi oyo master na ye oyo babebani mikolo oyo ye pa marabimi Amaka. Amaka Good day. Amaka bonjour What are you doing? ni nango zosala wa Or are you here to bien add oyeka this ndeko to bakisa the- nga bambata na elongi ndenge banda jour wana No. te Then what are you doing bon here? ni nango ekoluka wa I came to naye ndeko sengo pardon apologize. osengi pardon How did this sound to your hearing? to yo na matoi na oso okango te Stop accusing me apres wrongly. avoir kwa kizenga na likambo na sala te bambata obakisi oyeka mbala moko pardon Amara, amara I know I have nayebi wronged you. nasalaki yo mabe Please pardon forgive me. pardon limbisanga I don't know what came over me that nayebi day. nanga te eloni ekomela nga jour wana ko pardon limbisanga Amara. amara limbisanga ko Amaka, amaka I know it was nayebi not your fault. eza nango mpe faute na yo te It was all my nyonso fault. eza faute na nga I acted out of na proportion. agir olie na raisonner na raisonner te nandimeli keti mbala moko na I liboma know she was behind all this. nayebaki kaka ye mutu asima makambo oyo I'm so sorry. pardon limbisanga ko It's okay. ok likambo te Promise not to repeat it. tala na promettre na obandela so makambo yango We te are friends. I'm forgiving you. naza moninga na yo Are you serious? nalimbisi yo kaka ebo nasala nini From the c'est depths of sérieux my heart. nalimbisi yo na motema moko Thank you. masa na ngai ya solo mpenza moninga malamu ayebi kozongisa motema nsima So, how are you doing? alors boni oza malamu Fine. naza bien Hi, Mama. boni mama obiora likambo yaka mpe silaka na baye kaka basenga bolimbisi malamu I feel terrible. nazosentir mabe I wish. oyebi bon mposa na nga mpenza natala moto oyo awuti kobikisa nga mpenza na kati ya accident We made it possible. alors for ce me que to kozala be alive possible today. en And tout back cas to you people. nandimi ke moto aza malamu But alas, nazongeli bino awa na ndako this is the case. me namonaki moto yango te Sis, ma soeur I understand. na how you comprendre feel, pas ezosala yo but wherever me he atako aza wapi is, God will bless him. yebaki nzambe apambola moto wana mpo na biso e oyoki bapriere nzoka baosala libondeli na princesse aza d'accord ke moto oyo abikisi ye mpenza azomérite ya mingi Don't worry. non t'as fait pas ma soeur Everything tout ira bien promise na promettre yo ke nyonso eza na nzela nyonso eza malamu I'm thirsty. naza na posa mai servante wana langage ya bakonzi baloba kaka garde servante à moi de l'eau nzoka princesse barli azolobela moto oyo amonaki na misu te ntango abikisaki ye alongoli ye na balabala amemi ye na hôpital abiki mpe azongi na ndako na palais royal moto yango aza wapi apesa ta merci toleki amaka azongi na esengo ebongo esengo ebele boye na tongo likam nini moto apesi yo nini mbongo to nini mbongo nini mbongo nde epesaka esengo ubie mwana mobali moko boye abeteli yo lisola bolingo koloba bongo mpo ani ozosepela mpo ani oyebi nini loba oyebi moninga na nga limbisi nga nani yango ndimi alimbisa yo nani moninga nini eza amara nalobelaki yo alimbisi nga mpenza aprometre azala mpenza moninga malamu mpo na nga sango malamu te omoni yango te atuka yambi nzoto na nzoto yo mpe prometre nga ke okobandela te mambo osalaki ye te ya solo na prometre voilà basengi bolimbisi na bipwepwe bandeko babeze je t'aime oh mon frère je t'aime bon ça va zana lambelo kasi to obosani omoni oza na nzala obominga nzala okei eloko eza wa mpo basentima ya bato oyo ya naleki soi disant sentima moko sobotama awa na obanga la reine ekotala la princesse Barli Barli maman eza nde yo oh bien sûr mais depuis quand okoti na chambre nanga oremarke te parce que oza perdu na mémoire elimbisanga mama
T'es Nazaki emporté penza. Likambote? Est-ce que ça va? Très bien. Nalobi ça va bien. Ah. Ama nasa nanga bien. Ibo kaso sa nini yao. Neka ko vérifier na tela sa na taka soki ndenge nini yo. Oh mama na ngai. Komi penza bébé na ndako, moto maladi penza. Akolala te soki ba ekotala ete. Soki batali te ndenge nini alali. Princesse Barley ye wana lali na ye. Mokolango to bandi komona na balabala. Liboso mona mwasi moko. Ina sima motuka na yebi yango. Feza la Prince Mézier. Azakoya. Oh, aleki mwana mwasi, atelemi. Oh, salut, jolie dame. Tukutani susu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonio. Naza bien, monsieur. Ah, boyoke wapi? Nake na ndako. Bon, d'accord, matana motuka na tika yo. Pardon, qu'on se dérange, t'es ndako za pembeni yao. Eh, Malembe, s'il te plaît, yokanga. N'insistez. S'il te plaît. N'est-ce pas bien quoi? Bon, d'accord. Ah, principe azana bakude ye Alexandra mwasa kitoko te na nzela lisolo matana motuka ye pa kumbami kasi motuka pe ya classe na malili na kati oyo bandeko na kamwa kite parce que na banda komona makambo ngwe kozala boye nsoka nde ya ba jetem ya ba sentiment na ba tendresse s'il te plaît amaka baso benga yote tika ye bandeko na yebaki ke kindeko oyo eza kindeko moko ya suspect nzoka ya ba sentiment nanga zo benga yo muto benganga te mutu te mutaza te amaka nzambe babenyango inceste ezala na liboso nzambe za lisumu ezala na miso bato pesa ka lisumu mama no bale bosa nini alors que nazo benga yo amaka pa malibisa biso mama na toyoka kiten banende ko sola kaka de yana yo po yoka kele kote mama ngape na yoka kite amaka nana ndako ba ijoma yebisa ijoma pesa biloko nyuso na sobe na wenze yaka nango comme ça lamba soupe bon yo pe ozonga kele ni il est quelques minutes kaka bon nakena moninga na ngai nazopesa kaka mwa eloko na bombelaki ndenge dekeleki nazongia aba na kolamba mbala moko nayoki mama mbano oyebi ke mama azali nzoka nde sentiment moko ya lisumu eza entre yaya na leki bandeko satana nini na koteli bango po basala boye na posa ya nzoto bandeko tozali awa ekoyebana et le prince akende ko accompagner mwana mwasi moko kitoko. Alors, mon prince, awa ndako na biso. Ah, c'est comme si mutaza pete? On a vu nanga pete so mutaza te. Leki nanga mobali peut-être azalaki awa bimi. Ah bon, et bon ba parents na yo. Ba parents nanga baza soute bakufa. Ah, limbisa zoko na tuni o. Ça va? Na koya ta simana ya otala bino. Mais olobeli ngata kombo na hotel. Limbisa nga pona ba mauvaise manière. Kombo na ngai Mézier. Bon, on a bien, Prince Mézier. Ok. Ça va, Ngai IJ. Ça va? N'a pas hôtel aussi matin. Ok, bonne journée. Merci quand même, le Kumbinga Tiao. Oh, Prince Mézier est amoureux. A classé Penza donc regard Kotoyo. Pour moi, moi, c'est Penza Bouki Penza donc Motema. IJ, Kombo Naye. Moi, présentation, ok. A commis Pepa Nabango. Et le prince pe azongi na ye. Oyo likambo na yakoka mwanzoka nde amaka na yaya na ye bana bakopo moko nzoka ya salite. Tellement na likolo tala likolo na yo. Tala obike tala na ko mono pesu te ko ya susu ate. Nini ngo? Nyoso sali. Oyebike za mabe. Nyoso sali. Oyebike za lokuta. Okosa kingai keno amara na ya nanga balingani. Nzoka za lokuta. Nasoko pa dote.
Pe on comprendre jamais. Mukolo ko comprendre. Eza mukolo ko kufa. Amaka. Meni nango si obwe ko ozo banga bon poani. Ono ça dure pas nanga. Na biso bien. Tala, kanisa bien. Naza la seule. Amina yo azaka moko na mboka ezanga. Nani moninga meilleur ami nani yo? Nani moninga na yo? Ngako tute jamais. Amaka. Siko molimo nini ekoteli yo. Eloni ozala ngo contre nga. Oh. Kuto solo bake nazana eloko contre yo ozoye batek. Ale bimanda kuna biso. Bimanda kuna biso. Ah, master wa chaka songi. Akoseli amara makambo. Oyo keba na masana yo. Azolula ka yano mobali. Epesa matata to yebi. Na Palais Royal. Princesse Barley. Ozo kansaka likamba moto wana? Maman. Vérité ça que nanu nayoka susite makasi we na vinanga. Non namona te muta ya malamu bongo. Oyo ako salanga bolamu ka pamba ka boyi na yebi te muta ndenge nini wana. Eza pasi na ndima muta bongo azali. Mais muta boye c'est différent. Vérité ça que ce qui un jour namoni moto yo. Alors naza prêtre na pesa ye mobimba ya motema nanga. Na yebi pas ces osala yo. Alors, na comprenez yango tango lobaki ke non, jour komona na misu, opesa ye mobimba na yo, motema na yo. Mwana nanga. Na destine ya mutu nyonso, batu bayaka kosunga. Mutu wana sali mosala malamu na vi na yo. Oyebi ete c'est tout. Tambola, zo ba décision liboso. Ezaka ke destine na yo senga kike mutu wana kota. Mais na betolo lisolo. Na makambe komela kanga. Tona zaka na ba âge na yo. Maman la reine pas en a passé. C'est normal. Yokaye. Tomoni histoire kala. Nakala tala. Tomoni maman moko aza kobela makasi. Alobi soki ndeko na yo adugo azalaki awa ndame minga na hôpital. Nde na tango na tozwa ba traitement. Mwana mwasi pembeni. Jeune fille moko aza kolela. Mama mabeko komela ote. Mama tikolo bandengo wana. I want to join my ancestors. Nalobaki na bino etala malam botika ngala kufa langa na kene nanga kolanda bakoko nanga. Mama okufa boye pona nini mama tika. Donc tinda message pa ya dugo comme ça aya amona yo. Mais siko melaki cité mama. Go and call the cactus. Ça va bengela ngai ka sango mokonzi. Aya kome kosela nga libondeli. I want to be at peace with God. Nalingi nanu naza na kimia na Nzambe. Mama tikolo banengwana, mama tikolo baboye. Na lisolongo bandeko. Ezalaka boye nzoka. Voilà tolanda le passé. Mama la reine azobetela mwana eli solo. Nayebi ke eloko moka ya important etikala bongo ba leçon pe ba souvenir na vie na ye. Ah. Ok, nina ngoso lela boyeko. Tela. Mama nanga za baladi makasi alinga kufa. Alobi nanga na kende kobenga sango mokonzi asambela bona yi. Vraiment ekomi grave boye tina niveau mais qu'est-ce qui ne va pas na mama? Mama abale ko badano moto pasi na ba fièvre. Et bandika na ba moto pasi, fièvre. Toke, yaka na mona yi. Ba yebani na bato. Bato pe oyo ba yebi kosunga bazali. Moto alobi mama na bino beli kaka eza grave yaka tango bakomi mama soka moto yo c'est-à-dire ayebani ki aza monganga il est médecin ayekota la situation je crois qu'ayebi famille au malamu.
Est-ce que azo pe mananu? I will give her injection. Oui, and kobanga also te. take her blood sample. Nazo pese tonga et puis nakozwa échantillon makila na ye. Nasala ba test na labo. Aliaki déjà. Aliaki kama muke. Oyo le passé. Malé betoko yeba pourquoi tozongi awa. Doctor. Ah docteur, oye lisusu. Boniye. Her body is still hot. Namoni moto ezosila te. I have a result here. Bon, nazwi pe résultat na ye awa ya makila. Very severe Aza na hepatitis. hépatite na niveau moko ya grave pe makila na nzoto eza kosila ye. Ah bon? Il faut alors tosala quelque chose. Mwana bangi. I'm not a free donor. Et bon sikoyo nga pe nayebi te soki naza donneur de sang. Nani akopesa makila kasi? Malamu tomeme nano mbango na hôpital. Alors kuna tokoluka donneur de sang wakomonana. Et bon sikoyo docteur ozoba hôpital. Est-ce que ata mbongo yango komema na hôpital naza nango? So tokomi kuna nani afuta mbongo? Nayebi te nini yango nasala. Ok, d'accord, likambo te. We have to find a way to take her. Bon, toluka ka moyen nano tomeme na hôpital hein? But Mais okay, let me go and look for how we'll take her. ou bien naluka nano moyen ngambo natala so na komeme na hôpital. Soka na ndako mbongo ya te. Mwana mwasa leli. Lokola mbongo eza te maya misu ndeko bima makasi. Bazoluka lisungi. Na histoire, voilà, tout le monde, un médecin asungi mama oyo. Boni, omoni famille te, omoni mutu te. Natamboli, mutu kodefisa nga tambongo azate, siko na banda wapi. Siko na ebite na zana mbongo te. Vraiment, siko to suka wapi. Na ebite muninga ata mboko te na tuni wazana mbongo adefisa nga azate. Bango ni mbongo azate. Bon, d'accord. Naza pe donner. Nga mona ndimi na pesa makila nanga comme ça. Merci. Docteur alobi ye donneur. Bon ça va. Nga mona pesa makila nanga. Andimi kosunga. Tala mama pabiki. Mokolango azo pesa merci. Oh, en tout cas médecin. Docteur oyo en tout cas nzamba pambola yo. Bozangelo côté na bomo na yo. Amen. Bon, maman, ngana kela ngai. Ata simana kwa mutala bino. Oh, merci na kopesa yo na ebite za ndenge nini. Na oyo sali pona biso. Zambe pambola o makasi. Bon, devant na biso za ko batela bavia batu. Na sali oyo sengela ngana sala, ngana leki na komona bino sima. Merci, nzamba pambola yo. Moto za malamu. Ya solo penza. Make sure you write your sister again. Alors, moi nanga. Komela nani benga na ndeko na yo. Yebisa ye. Alukela ngama mbongo comme ça na bana kozoba kisi na mela. Donc mama oya so selike na bana na ye. Mwana na yemo kwa ye. Webia tonka botina nga mukanda. Na tangi. Na yembangu mbala mwana lubina kotala likambo nini. That's why I took time to come. Mais zaki na mosala moko boye kanga ingana no muke yango esengaki na zo mo reta. Adugo soki moto oyo te. Asungi yo mama, asungi nga mama na yo. Ndenga sina kufa. Moto ngo nani? Nasana posa na mona ye. Pona pese merci na oya sali. Oh ya. Zana komena na omimono hôpital esika salaka. Komsa yo na yebo monana. Au se plape ko mona yo. Honnêtement, na moni moto aza malamu. Esengeli na kende komone na misu na nga penza. Mama biki. Adugo mwana liboso. Ayemba ngutango azi message ke mama beli. Bokene kuna bopesa pembote Donc bakomi kobeta lisolo docteur oyo na famille yango. Et na reconnaissance balobi te to mona ye yaya pa uti mosika aye amona docteur. Oh, mutango fana na ndako yo. Oh, yesolo bande ko ngape na kamwe. Le docteur abiki si mamo yo fana na bisika boye.
Voilà, adugo pe mwana oyo ya mamoyo. Moto bazoluka yeyo. Bonjour docteur. Bonjour. Yaya tala yeyo. Na présenter ya nanga mwasi adugo. OK. Bonjour Bonjour bonio. Malamu. Nayoki makambebelo sali penza pona santé mama na biso. Wala kutele kote, waneza musana nga. You're such a nice man. Osa mutu malamu penza. Nandimete ke antuka na mokilo batu ya malamu aboye bazali. Oyo kutu na sali waneza muke. Nzamba sala kutu ya minene. No. You don't know what you are. Antuka oyebite o sali pona biso. For my family. Pona famille nanga. You donated your blood to opesi makila na yo. Na mama oyo kutu azata ya famille na ote, azata ndeko na ote. Nandimiki ya solo za mtewa malama kubikisa mama nanga. Nzamba pambola yo. Merci penza, merci beaucoup. Bon, vanda na yo. Okay. So what can I offer you? Bon, na pesa bilo nini kasi bomela. Non, ko se déranger te le côté. Et le côté. Voilà moto yo bandimie na bola mwasali. Mais namoni adugo abandiko simba lo moto na lokolo. Namo basine ya balangage ya misu. C'est que baza na posa pensa balo ba merci. Bandeko ba bongo la langage. Po ba komi pesa na bandenge nyonso. Ba sololi. Ba pesi merci. Natali moto wango eto soli na ye na sepe na ye. O sepe na ye ka lelo mukolo moko ka omoni ye. Ya antuka na bandengo tu bando sola nan misu banoko beta. Nan dengo bandeko loba loba. Bon, eza mabe ceux qui na pesi motema nanga na lingi ye. Na yebi nanga te. D'ailleurs, aza pe médecin, c'est qu'aza na venir. Kolanda tenenga karami na mboka oyo. Likambo te. Soko sepe na ye. Bon, kasi lobela ye kasi bokuta na ti. Okay. Okay, yo leki na ngapi. Zo bela ngani na kosala. Na oluke kaka. Na mona yi. Oyo nyonso masolo akala. Voilà, bauti komona monganga oya sali ete mama na bango abika. I go back to the city. Bon, I'll talk to my boss. ndenge na ozonga na ville na okendo lobela patron na ngai aza na hôpital moko privé apeso musala. Merci beaucoup en tout cas na kosepela makasi. Obi naza penza na musala munene na kosala ya solo merci. Te eza promesse na lobi na osala ngo. Et tant que naza vivante na osala nyonso na komso moto esengo pe na olinga to zangeloko. Atuka ozamona mwasi malamu, oza malamu. Bon, kalate na ozonga na ville. Mais lobi na oya omono comme ça to sala ba arrangement ndeni na osala pona ba contact. Voilà, adugo akomi ko sepela na mwana mobali yango. Ça va, on mi batela malamu Soki loko so déranger yo tuka lobela ngai. Nayoka. Merci Nayoki. Voilà, akomi ko kembi sa relation. I'll be going back to the city. Azongi lisusu lobi nango. But I'll invite bon, lobi na osonga ville. Mais si mana kubenga yo pe na ville, omona ndako nanga. Comme ça ngana otosola kuna na ville. Merci beaucoup. I will send some money for upkeep. Bon, na kopesa pe mwa mbongo na otindelo mbongo comme ça esunga na mwa ba dépense. Merci, eza malamu pona yo. It's okay. Okay. There's nothing too much for Eloka ya bakseza lango te. You know it's love at first sight. Omoni komono ka boye pesi kana posa bolingo. Na sante ke motema na ngere na posa na yo. Nani wana? Chérie, ovali na nani yao? Ye aza moninga nanga. Meet my wife. Oh mwasi na ngai ya. Aiki ka lobi. Yepe azaki na ba programme ya bolingo. Les médecins présentés, voici ma femme. Mutabana ko sala ba calcul à lembi. Ayeba kite. Aseki lokola mutakoi na vélo. Maman la reine yeyo, abeti li solo. Omoni na vie eloko nyonso tolukaka suka nango penza nyonso tozwaka te. Akoka usala malamu na vie na yo. Peut-être yesa leki nenzela bosani. Aleki. Yo pe na tango yo, zo décision leka.
mwana ngai ozoyeba pete classe ya niveau to catégorie ya vie ya moto yango parfois aza na genre na yo te parfois sa muta catégorie na yo te maman s'il te plaît koloba nanu ndenge wana te biso nyonso toza na badestinée différente mais eloko moko esali kaka ke nabosana ye te instinct na nga ezoloba ke non namoni na mwana mobali yango eloko ya malamu eza kati na ye eloko moko abienza kuna me nalingi mpenza nayeba ye mingi namona ye oyebi naoza na kimia te ti na kokokisa posa na nga oh d'accord likambo te bo tozoka nao na kati non mama tika nazala na nga awa soki azokanisa moto moko atikali komona ye te azoresone moto yango aza wapi oyo abikisi ngai boye ndeko na nga makambo asali nyonso oyo ye moto asopeli o mai nayebelanga te apres asali bongo nayebi te kechini mais nakanisaki bino bale boya baninga nga mpe nayeba ye ndenge wana c'est pas possible amaka akosala mamba boye te ye amaka asala boye eposi kosolo baninga na kosi nalobi nanga teke yo kosi obiora yo moko yaka tala simba okomona bapote atala ndenge asalinga makasi babe makasi simba kaka koto libele awo nazoyoka eloko te namoni eloko te namoni te yo yaka nanu te apusani lisusu apusi ye yaka simba ozomona eloko te ozoyoka eloko te zoka nde baje de main amaka mpe ye aye kokuta kaka keti moninga na ye na yaya na ye mokolo yango totala le prince Messier na igwe yango loba nanu nini yango nalobi oyo esepelisi oyo boye ozosekaseka ubien ozoseka eloko mosusu bo lobaka so sepeli nini nayebaki suka nango kotuna nga zana lobelo clair papa naye kokutana na mwana mwasi oyo nga nalingi na bala kaka yo Messier okutani na mwana mwasi olingo bala oui papa nayebi so vérité tala mwana ngai My calendar tells me that. Na calendrier, nabi ke lelo, eza nango le 1er avril te balo baradini, fête des poissons, ceux qui poissons d'avril. Eza bajete, non ça bajete papa, ça c'est vrai. Daddy need to see this girl. Faut moi moi so papa. She's like a splendor. En tout cas, aza lokola est surprise ya nature. Aza na beauté moko, ele kandelo. Oh moi si kitoko na luli na motema nanga. Oui, tala. Ye a la reine un jour. A la reine ya malamu. Messier. You're sounding very serious. Ndengo solo ba c'est comme ça sérieux penza. Oh papa naza très sérieux. Well. Bon. If that's the case. Ce qui est zabongo. Bring her home. Yaka na ndako. All right, Daddy. Okay. Papa na umona hii. Na oya na hii. Kalate. Mais mambo solo banazo ndimaka te. Zande yo Messier. Messier. Oh papa nazo belo sérieux. You finally found vraiment. Lelo komo yebisanga ke ozwi mwasi po moni mwasi akobala. Ah. Wana prince apesi sango na le roi. Asiliki. Ozolo banini? Anga na sokosa okosinga ko na monango na misu nanga ndenge bozo sala ba jeu de main. Ni nango boye ko saki lokola motambo ye mta ko singa ndengwana. Ye nde mta atumbola kinga. Oh, soko ndimelanga tetali yo. Loka da yebike na lobelo vérité na sale lokote na ye. Ah bon. Soko lobelo vérité. Boni kasolinga ko kima tango moninga. Obongo sikoyo na tala yo ka ko boma mutu na ndako yo. Yiwe ifaloti kanga na pete beta soki na ko boma ye. Na boma ye. Mona moso na za ndoki. Songi. Ah, donc moi, donc yo lingo yo kelanga te. Et bon so lingo sani. Tata aye, azoka makelele. Ah papa. Bon retour. Oh, Amaka. Papa.
Amaka. Amaka. Papa. Papa. Eloko ni ezali awo. Non, eloko te. Moi incompréhension kaka. Are you sure? Vous assure? Yes, Papa. Oui, nous assure. don't have to worry. Comment on note papa? Tout va bien. To bon sali kamango, eza ngo grave. You can sort it out yourself. Bo bon sabino na bino. But make sure you do. Bo bon samalam. Something strange won't happen. Pona lingite loko moko ya mabesale mananda koyo. Papa, oh yeah, bon retour papa. Oh, nzoka bango mibale bazana baje ya bazuwa to nini. Leki ya mwasi azotiela yane zuwa na ba master na ye. Na kamwe seke makambo yo babandango kala eza baje ya lelo te. A suivre bandeko tozo continuer bongo histoire. Tolanda 3e partie na pesio motema ekosuka wapi.